Voilà, bande konanga comme je vous ai toujours dit biso to yaka pamba te pana bino soki boyoki tout comme boyoki bomoni biso. Cela veut dire que oloba ezali yango ekoti matière awa ekoti dossier ekoti bande konanga donc moyen ezate. Splendeur aleli en plein émission. Aleli bande konanga donc awa pe na Congo na biso pe bato vraiment ya motema ya malamu bazalaka. Splendeur, l'artiste Splendeur aleli penza ki motema malamu ya fali popo asali ye. Boyebi yer moko bandeko na ngai na mokili ya Nzambe oyo, ata geste moko mokie o moto asali yo, ata eza penza ya malonga te, mais geste kaka esoki ata ya mokie moto asali yo, faut la reconnaissant. Ebele bazalaka bandeko na nga ba reconnaîtraka te ba bien fait. Et surtout ceux qui moto asali kaka ba bien fait, ebele asali kaka mabe moko. Ou bien alobi kaka te ya sikoyo peut-être na moyen ko aider yo te na ndenge oyo. Biso bato mokili to bosanaka nyonso no na ne fasale pour que commençant. Oyo kaka ya san nde tokoloba ne aza motema mabe. Mais soki na mokili ya Nzambe oyo er moko zalaka reconnexion na moke o muto azosalela yo. Nzambe penza akobakisa ya koleka. Splendeur aleli en pleine émission bolamu afali asaleli ye. Asaleli ye pas seulement à voyage wa kepoto, asali ye passeport, visa, billet tilelo, séjour na ye na France. Et puis avant babiloko wana France Splendeur akufelaki mama. Fali apesaki ye mama na cachet. Oyo edaki ye makasi pour katumba mama na bango. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yasika. Bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yakala, la chaîne Nabiso INSNM officiel. Tous souhaitez Binokaba, bienvenue et surtout de partout vous êtes en train de nous suivre. Voilà bande konangai kaka ndenge na oyebisaka bino awa na bino na audio a Splendeur ndenge azolela ndenge azoloba bolamu afali. Donc pona ye fali popo eza lokola ange. Boyebi bandeko na ngai Nzambe a fonctionnaka na ba opportunité. Nzambe akoki kokita na kuna likolo aya na se pour kapambola yo te. Nzambe apambolaka mutu na ndenge ya ba connexion. Nzambe afungolaka nzela. Amoko biso to comprendra te ke depuis na bandole sambela depuis na mati bangomba na fali boye ba jeune prière mais nazomona réaction te. Mais ozobosana ke ba opportunité moko boye so fungwama nde na Nzambe ndenge ya salaka likambo na ye. Alors Splendeur azo expliquer biso comment est-ce que fali pour passer à aider na vie na ye. Depuis baboti ye ata braza kotite. Mais premier voyage na ye déjà mbala moko poto na France. Donc c'est incroyable. Bandeko na ngai ba warrior. Bon mona ke leader na bino penza za na motema ya bien. Motema penza to sepeli makasi. Alors sans plus tarder bandeko na ngai no chela bino audio ya. No chela bino audio toloba ebele te toyoka Splendeur et puis je vais vous revenir juste après pour na analyse. Alors toyoka Splendeur. Oh kolela te. Et puis na kenda nano ata braza te webi banda na botama. Première fois on a voyagé puis eza poto. Oh là là. Banda na botama première passeport na ngana sala ngam na salite fali mutasela nga passeport. Fali aza mutu oyo omoni ba mama pe babota biso baza pe na miso ya mona. Mukola mona ngana fali abande ko loba maloba mo pa bande ko bela bi ngana umela na nga sote nga bisi te mama abi omoni muta kozana naye. Eza mwana mobali oyo. A komisa yo bisika oyo yo o comprendre te. Zala loyal. Soki o bebisi na ye ezana misema ote na Congo. Oya kosa lelo likambulo wa ye. Na comprendre te mama loba bongo po nini. Après ba mikolo abe la chose grave. Na benga vie na komela yeke. Mama akufi. Na mona ezwa moi ba 30 minutes via répondre te organiser na studio. Na mona ka pona tsaka profil ya mama nda kufi na tina ba simi. Na moni muta a rappeler nga abenginga. Abenga 3 fois Splendeur. Paso yoki na yebi comme kona kutana vena nga fali po batuna yo pe ma abetela kaka moi makamna nga muke eshoka ka epe et puis
azwa abi azali na poto abi na yebisa dilaso apeso na nazwa 4000 dollars ya bazende kinda mama tanga tuningo za passeport na bina passeport tabi oh bongo makamuni ka osombi ba garantia parler au futaka parler 4 par mois makambo salaka parce que passeport eza 150 dollars ndenyo salite na bivie na banya koloba musala o na salaka ndeko memanga poto et puis na banya kolinga te ko sa passeport po ata mwanda mo na ganyaka e kotinda ngana lukata msunzela poto peut-être ba mafingo ba finga nganga pe na lukana kende poto peut-être na tie misapi na jui refi mukolo opportunité poto ko mona na voie normale et pe sanga pe retour alobi awano sololi na kantsaka kotinda nga kesa passeport mais mo azwa téléphone na tomboli abenga Olivier Chava mutasa ba passeport est victime après c'est 500 dollars dans 3 jours na mon passeport na ye 3 au monika nde après c'est mon dimanche akesa capture lundi au monika nde na zonga ndako nanga baya ko benga mukoka ya Schengen na tikala pe ko mona passeport nanga te na yo mona passeport nanga mukolo ba pesa nganga na visa plus eza mafinga oya poto voilà visa ya mafinga nde ozwi donc eza kwa mission nanga moko ko mona na finga te ezate na yo comprendre ce que vérité et les gars insulte na pasi bango ne ben insultanga mais na zape na motema ta ba komi bongo na tanga ga nyonso mais makasa o répondre za la te pour na comprendre que devait na biso lo baka zoba za ga zoba vérité elle qui insulte na pasi et puis vérité ezana ngomba ngute mais so la nyango emel sopema omoni musala oyo zo sala mutu soka tali yo soka comprendre yo bien te ana département mo boya bazoba amono emelise pema kwaza soulager au finga yo ainsi tezara forme ya ko epesa mutu aza ata soulager mais soulagement wana eza pour éternel argument voilà a finga yo mais éternel te lobi susu akuta no fa finga yo il faut finga officiellement pour na libela a finga pena ma finga mo boy oyo ekotiki so be ko ba vérité ah ouais eza stratégie non yana polémique te ko ba ke yo ba eza polémique te soldat tamanki ona mais ndeni bokoki osala polémique na makamba fali mutaza azad dans les bons botsa nde botala na nde makamba ba leader na bino mutu déjà osala makamba bongo voilà bandeko nanga j'espère très bien biso tutoti koyoka audio ya Splendeur bandeko nanga na mokili oyo tovivre kanga ndenge na bando ebisa bino ke bato ya bolamu bazalaka bato oyo mpenza baza na motema motema ya kochange vie ya bato bazali en tout cas geste oyo fali pour pasaleli a Splendeur nga na apprécier penza makasi histoire oyo nga moko na yoki yango kaka boye kaka lelo ndenga moko na yebeke nde bongo penza fali pour pasalaki Splendeur bandeko na ngai mbala ya eloko ya liboso oyo Splendeur alobi akufelaki mama na ye geste wana ya liboso nde na sepeli penza makasi. Parce que la Bible, bon, on nous dit, papa, là, la Bible, on nous dit souvent que faut plairer avec ceux qui plairent. Bande konangai. Bon, moni, batu ebele, ba reconnectraka, action, tolo baka action. Na ba moment oyo penza ya ba galère, ba moment oyo lokola ka oyo Splendeur akufela ki mama na ye. Bomoni action oyo fali pour pasala qui est eza action moko boye et toucha qui est penza makasi et toucha qui est penza makasi na geste wana vie asala ki et puis esila ki kaka wana te abando kanisa ya koleka wana et je suis sûr que sili kaka wate komema e poto ba séjour na ye eza plus que ça oyo azo kanisela ye moko bande kolanga dans la vie bozala na bato lokola ba fali pupa bazo kanisaka pe moko fani na coin na yo mais azo boule yo pété ndeko wana il faut boye na boye batu ebele bafingaka Splendeur ode azalaka artiste ndenge nini akumisaka kaka fali il faut boye barakie bandeko na ngai moko bon bolama mususu eloko na koloba bakoloba kete ozo loba ki fanatisme oza warrior ngana warrior te moi je vous ai toujours dit ngana zala fanatique à mutute la pesa ka ba artiste ambiso na artiste mboka na biso nyoso force donc ngana zala ka pona ba artiste nyoso bao ça la fierté de la musique congolaise bao ça la fierté à musique na biso bango tout na pesa bango force alors comment la ba acte ya boy
na ndenge Splendeur réagiraka concernant biloko afali. Parce que d'après tout, biso nso toyebi très bien qu'azalaka artiste, asalaka carrière na ye. Tina orchestre na ye azalaka nango. Na azalaka mingi pembe na Fally Ipupa. Boyebi bandeko na nga biso ndenge tozalaka tous, tozalaka inspiré kaka epa mutu. Moto ata moko te aloba te ke nga moko nde naza boye biloko nyonso za nga moko azokosa. Biso nyonso to s'inspiraka kaka na kwa na pembeni ya mutu. Geste ya mutu te mutu wana inspiraka nga makasi na eloko oyo. Na kokopie ete me na koluka moyenga pe akosala eloko na nga me na ndenge oyo asalaka inspiraka ngai. Donc ba Splendeur oyo eza ba Fally Ipupa na misu na bango eza lokola modèle. Soki nga pe nazwi lokola état d'esprit à Fally Ipupa, discipline à Fally Ipupa, nga pe misiki na nga ekomata. Raison pour laquelle azalaka mingi pembeni ya Fally Ipupa. Mingi ata soki aleki na ba émission. Akoki ozala na banzembo na ye balbum na ye ocho bimisa, concert na ye date na ye atie me azangaka te koloba elo moko boye ya Fally. Pourquoi? Parce que pour na ye eza lokola modèle, eza lokola moto moko boye oyo asinspiraka epa na ye. C'est simple, c'est tout à fait normal. Biso tout ozalaka na bato wana. Mabe ezalaka biso nde ba Congolais moyen ko réfléchir biloko wana tozala na réflexion wana te pona biso non aza fanatique. Aoloba ki fanatisme. Donc ici là ka bongo. Alors, moi j'ai aimé action à Fally Ipupa. En tout cas, Fally Ipupa biloko ba action ya boeza ba action oyo ici là awate. Évoluer penza. Kaka epa Splendeur te mais bato baza ebele. Alors ton sepeli makasi surtout biga poso aussi pour na concert na yo oza nango le 2 le 3 mai ekoyina na bandeko na nga Stade de France. Kaka ndenge mo alobaka neti na film. Wana ça compliqué, comprendre c'est tellement difficile. Comme j'étais en train de le dire, il faut na vie un moko tozala ka bongo. Et ça loko pensa grave te, tozala moins reconnaissant dans la vie. La reconnaissance n'est pas de ce monde, bato ebele ba reconnaître kate. Ba Splendeur oyo, ezala ba biloko mususu akoka koloba ngo na internet te. Ebele o fali asaleli ye. Moi kozala na pembeni na moto boye il faut boye baké biloko eza ebele moko ba musu bakoki oloba non paka boye aloba boye kaka ndenge mpuke kaka ndenge fali azali na concert bando linganga pe ye pe babema ye poto biloko boye te bandeko na ngai te vie eza bongo te. Alors nga action ya Fally Ipupa penza na sepeli makasi et puis eloko na sepela na Fally Ipupa biloko boye toshi toyoki yango ke te kaka epa Splendeur. Lelo toza na Petit Fally. Petit Fally azalaki lokola comédien. Lelo Petit Fally c'est un artiste. Lelo Petit Fally aza na visibilité moko boya koleka ta ba artiste o babandaki na sima na ye. Eza ba action ya Fally Ipupa. Fally Ipupa aza moto moko boya azalaka na motema monene. Motema monene penza aza moto moko boya o atombolaka bato ebele. Bato ebele baleki na nzela ya Fally lelo tozomona bango ebele penza o baleki na nzela ya Fally tozomona bango tiki lelo bazo vibrer kaka. Alors eza ba exemple moko boya ko suivre. Je vais pas dire que c'est seulement Fally. Tozana ba artiste ebele na mboka na biso, tozana ba Ferregola, tozana ba Robinho Mundimbu, ba Fabregas, baza ebele, ba Koffi Olomide ti lelo aza kaka dans le game donc. Ba choix mutuna choix na ye. Alors pona ba o penza bayaka na ba internet kofinga Splendeur oyo ndenge akumisaka Fally Ipupa eloko na koki oyebisa bino ke botika finga ye. Botika finga ye soki azoloba boya il sait le pourquoi. C'est un artiste aza na carrière na ye. Mosusu bato ba mosusu balobaka yo olio se concentrer na carrière na yo okomi kaka kotombola mutu depo bando tombola ye lokola yo ozokipe lisusu ozozwa lisusu tante ya concentrer carrière na yo eloko oyo otikali nango eza kaka kokumisa mutu depo bandaki na ba internet. Depo bandaki ba mususu balobaka ki aza mwasi na ye. Donc lelo Fally Ipupa ye pa komi defata bino bonko bandeko na ngai. On eza réflexion ya biso ba Congolais. Penza moya ko comprendre ngo eza te. Penza eza c'est très difficile de comprendre Congolais parce que yemoko biloko alukaka ayebaka ngo te.
bandeko na ngai ba anglais balobaka is crazy. Donc bandeko na ngai moyen comprendre eza te. Alors moi eloko nakoki oloba toti kofinga s'il vous plaît Splendeur. Parce que komona moto azosala ba geste boye na vie na yo, comment est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant à koleka na ba internet? Koloba ba merci. Kaka ndenge alobi merci aza reconnaissant. Pourquoi pas? Bon moto asali bolamu boye moto asali biloko moko boye ba geste ya boye. Qu'est-ce qui peut t'empêcher bandeko na ngai? Aza na reconnaissance, c'est simple. Aza na reconnaissance juste na geste afali poupa. Alors totikaye asalango parce que na mondo ba reconnaissant baza muke. Muke penza makasi. Ce qui a reconnaître kango alors totikaye alobango azala libre surtout ya koloba. Voilà bandeko na nga comme je vous ai toujours dit biso tolinga boye to sala ba partage bino pe boza wana. Bozo pesa ba vie na bino na geste o fali poupa ocho salela Splendeur. Bomoni nde nini ba vie na bino penza ekosala biso bien makasi. Comme je vous ai toujours dit biso tokoki yoka bino et bino plutôt bokoki yoka pe komona biso mais biso tokoyoka bino eza na place à ba commentaire. Alors botia moi ba commentaire na bino wana na système moko ya propre. Bo pesa pe ba vie na bino na geste o fali poupa et Splendeur a ocho salela. Bomoni nde nini bo sepeli nango ou bien eza nde nini na système moko ya propre. Bandeko na ngai biloko tolingaka te eza ba réaction wana ya mafinga s'il vous plaît biso to respectaka bino s'il vous plaît bino pe bo respecter biso. Alors de la même façon j'aimerais aussi qu'on rappelle balandi na biso ya sika. Si c'est toute ta première fois tout comme balanawi ya liboso ya kolanda chaîne na biso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na notification et ko sala biso malamu. Voilà bandeko na nga tokomi na suka partage na biso. Merci encore une fois bino bozala fidèle kolanda chaîne na biso INSNM officiel tolingi bino makasi. Alors bandeko na nga permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.